Judieta nalobaki nakolela lisusu te Michel Lelisinga vraiment najiraki nakopolela. Ouais, merci Babi veut dire que Michel Bolinga Kolingo Banda promotion des stars na chaîne Moko Bidor TV. Il y a maman Bijou Bidor, maman na Marc, maman na Principe, maman na Bidor. Veut dire que émission ba star na kati ya Bidor. Tango yango yo likambo na tango na yango ye. Oyo tango Bidore. Émission ba star, promotion ba star, likambo na tango na yango ye. Oyo tango ba star. Babi veut dire que émission ba star Lingo Banda, promotion des stars. La chaîne Moko Bidor TV, il y a maman Bijou Bidor, Bijou Mosi, on s'appelle même. Des Pralman, des trucs qu'on a filmé. Suivez l'émission qui toque, promotion des stars. Check. Bonsoir, bonjour dans Moutounion, c'est occasion ya kolanda vidéo ya Maman Bijou na mkola lelo. Ngande kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Maman Bijou d'or lelo na ye kobetela bino lisolo te na ye kolakisa bino émission na ngai ya promotion ya basta. Kande na lobaki na lobana bino chaque samedi bozala wana pour kotala star nini oya kobima na mkolo ya lelo. Maman Bijou d'or nazaki na 3 stars na kaboli 3 vidéos. Bomona ki star a liboso, o eza deuxième star nazo lekisa. Na journée à lelo samedi notre star ya lelo ya sikoyo kombo na Landris Okoka koko ya ba japonais boyebi na bino Landris Okoka. Donc notre star lelo atindi ba gag na ye alobi bo découvrir vraiment na milieu na ye ya ba théâtre ndenga sala musala na ye parce que notre star aza complet côté à musique azali côté à théâtre azali et puis asala makambu ya bilamba. Quand on est dans le bakanga na Bidor naza Bidor Maman Bijou d'or na beta masolo ezaka chaque vendredi na mutu nyonso tout oza li solo na yo contacter Bidor suivi na beta on kandenge yo kolinga. Maman Bijou d'or naza émission na ya promotion ya basta o ezaka chaque samedi oza la star c'est la Maman Bijou d'or vidéo Maman Bijou d'or c'est la promotion ya musala na yo ozo lukana o libala émission na biso ya ba amser ezaka chaque dimanche. Pesa Maman Bijou d'or vidéo, pesa Maman Bijou d'or photo na yo, Maman Bijou d'or asa la émission, tante na luna Bidor TV, tang sous okozwa amser na yo. Maman Bijou d'or na lambaka na laksa ba recette ba mindele, na ba recette ya batu mwindu. Donc Maman Bijou d'or na sala ba publicité, na sala vraiment makambu ebele, bo confier Bidor TV bozala jamais dessus parce que Maman Bijou d'or sala makambu ebele. Maman Bijou d'or naza ko invité bino toujours na Bidor TV bozala wana bopesa Maman Bijou d'or chance parce que vraiment solution surtout zo luka okozwa na muto zota la vidéo Maman Bijou so s'abonner na Bidor TV te naza ko inviter o s'abonner na Bidor TV naza besoin ba j'aime na bino ba partage na bino et puis botia commentaire pour pesa Maman Bijou d'or courage na yaka toujours liboso na bino pona ko ça il la bino ba émission. Si on a sorti la bino notre star bon on a zonga na ya couper sa bino numéro na ye na zotia ye na ba evre na ye tout bota la notre Landris Okoka musala kitoko asali azo sala lokumu ya bana ya Congo notre star yeyo. Ouais. Ouais, ça c'est Landris Okoka Koko ya ba japonais charge à mokili mobimba. Balobi ki lelo. Hein? To selara ki lelo. Ta ba pièce bilamba kafu. Ya kafu na kafu quoi. Oyo ça ba Weston, ya verni quoi. Ba base à Weston na verni. Ba pièce ki lelo. To lo ba mingi te. Landris Japon zo pesa nde makambu. Reprendre. Oh bilambo ba lo ba te. Zongo pena bien ko cameraman na mboko. Ezani c'est du Calvin Klein hein. Ah makambu Landris Japon mutaba pièce mutabilamba lobela munene na mboko artiste Japon bonjour. Ouais bonjour pene lobela munene na mboko bango tu balati ba sokoli te ka yo pene lati sokoli na bandenge moko boy na ba façon moko boy na ba genre moko boy. Ouais artiste Japon to moni que ndabu beti makasi to en direct na ndaku te dit que bientôt là nouveau single na yo ezobima
kombo nango nini? Ah, nouvelle single nde makambo ti. Balobi musique eza éducation, kombo nango eza la propreté. Hein? Balobi maman oya bala, soka la mouki na tango obligé, il faut brosser. Il faut ça la papa musala na palais, il faut laver. Place au fandi, fais ça la propre, fais ça bopeto. Sola kitoko, mama futa ya kitoko, yango babengi kombo la propreté. Balati kasi basokolite, balati kasi basobola kanzoto na bangote. Yango nde makambo, yango nde na vitesse. Ba chamo éducation. Ngana na studio. Na studio, babi bafani na ngatu o balingaka ngai artiste na bango Landry Sokoka. Boza la calme na za studio, na zolambaka ba plan. Naka na posa ba soutien na bino bo soutenir ngai. Masola studio, eza na bandenge moko boy. Mama Mado. Mama Mado spaghetti. Na Belgique. Moi ça pembe. Moi ça kimisa bangungi na ndako. Balobi mama o atambola dans l'espace. Mama o azana ba fossette. Mama ya bana. Balobi yonde makambo. Artiste no Landry Sokoka koka ba japonais na zaka na studio. Mama. Bino nde ba mama quoi. Na bosani te Bidor TV nde makambo. Bidor TV. Bidor TV. Chaîne kilelo yo. Artiste comédien kotala ye wapie. La Bidor TV. Bidor TV nde makambo. Ya mama bijou mos na Allemagne. Balobi mama moko solaka kitoko. Mama moko oya so sala penate ba artiste ba kende toujours liboso. Naka na posa ba tournage bientôt na aussi ça dans studio. Na banda ba clip ya ba plan. Ya na posa ka ba soutien na bino. Bo soutenir ngai. Bo soutenir ngai et ça la nga bien makasi quoi. Soutien ko sala bien euro Lamborghini 1000 euros. La bosse santé Yves Mwamba. Mutema pena ya Irène, maman na Dolphine, maman na Keren. Babi maman oya so chapena te mobala za na kimia. Asa la pena kimia na bandenge moko boye. Na kati ya Suisse. Nicole Zamos maman na Jemima, oncle na nga te kadiomona. Rigen Padi. Na Tiriki. Balobi yonde makambo keche lokote na posa ba soutien pour artiste na bino bientôt ba clip et senga fo ba pièce pour soutenir ngai numéro contact na ngai yango ya Willy Musheni 243 89 96 42 038 89 96 42 038 artiste Landry Japon. Bon numéro au sonnet bangba zo ya WhatsApp na utilisera yango wana opesa ba coordonnées nyonso po bato bana besoin peut-être à soutenir ndeti ba Mado spaghetti ba mama Magil Zizila. Maman Magil Zizila. Na Belgique grand prêtre mère babi maman o so kabazo talate $1000 c'est rien. Ba Hero Lamborghini, il faut expliquer ba numéro na bien pour baza na contact ou contact. Numéro contact wala pene lo bilamune na mboko numéro on eza ya WhatsApp na ngai. So contacter artiste na WhatsApp numéro ko ya WhatsApp pene yango wana. Babandela kaka. 243 89 96 42 038 numéro artiste na yango wana. Bengae so na posa libanga. Bengae so na posa ba yembelo nzembo. Bengae na osala makambo moi muto ya la makambo mama bijou mos na Allemagne aibi makambo ngo ndenge ezalaka toujours vitesse ngana mutu ngana artiste musicien complet pe na artiste comédien mama Magi Lusisila na Belgique mama ngana posa soutien na yo artiste no yeyo na yembeli yo na bwaki yo mama na dédicace na la propriété nde makambo balati kasi basokolite balati kasi basokola kanzoto na bango te. Artiste na bino ko ba Japon Landry yo un bon artiste azo évoluer bosunga il a besoin de soutien. Artiste bena yango ne makambo aza na pona bino contact na j'espère a PC mais pona ko bandela boyo kango ya suka pour bino nyos tout bato bozana étranger. Alobi yo kabarate ba bwa kondeni. Yo kabarate ba bwa kondeni. Moi ba bwa kayo izate. Solola ba solola na yo. Yango nde makambo quoi. Vitesse numéro contact na ngai ezakaka ya Willy Musheni code mboka 243 89 96 42 038. Na bosani te moi si kitoko
hein? Mwasi kitoko ya chocolat qui lelo, hein? Na kati ya mikili o asolaka bien grâce balobi wana libanda mboka, hein? Mama na gigrâce, makambo talaka yo yango nde vitesse quoi, hein? Grâce babi mutuka esala quoi, bientôt anniversaire ya Lifanto place aux arts, hein? Basalier belé, bambote be na bosani te énergie leader na kati ya bazangola na bosani te héritier ya kamba venanga junior ingénieur na bosani te Roditi Lubienga, na bosani te banini boye, le grand cambiste du monnaie mignon Esther Lubienga, Didina Lubienga, hein? La bosalité Jogo Pelepele Nzambe ya bale, Nzambe ya ballon, Kolo crochet. Balobi yende muta opesa makambo. Babi na 2021 yende opesa makambo. To mona tati na ba équipe minene quoi. Vitesse, babi kilelo. To sela kilelo. Artiste Landry Sokoka osela nde kilelo, kikalate. Yo muto kabarate. Ozaka bongo likemba. C'est des yo, c'est des tournées. Na Paris Dakar, ba chéri ba binyango, c'est des tournées. Balola biloko na nzungu. Landry Japon, c'est des tournées. Balola biloko na nzungu. Artiste bomanga fort artiste. Ouais ça ba biloko ebima liboso. Retour tomoni propriété c'est que ba clip la propriété ne makambu. Omoni pena, omoni mwasi na mobali, esinga fo ba sa propre. Au senti pena te maman bongisa mbetu ya papa. Place il peut fandi esenga fo bopeto. La propriété bilambo lati fait ça la paix soin. Fait ça la soin. Na ndenga kilelo. On comprend? Na ndenga kilelo fait Landry Sokoka, star ambiance avec Maman Fatou, Bemeni, Logique, Maman Mabouapi, Baïve Bochi, Yamoël. DJ Azaman Dante Zabulona et Soki DJ Ashda Kabiru Santa Famille Rosani. Aussi Canada Matin son été. Mesdames et messieurs, voilà l'homme est là ce soir, DJ patron DJ HD. Il fait son entrée maintenant. Viens. DJ HD. Voilà on va monter ça rapide. Non, la son été n'est pas dans sa pourquoi non ma paix yo ça ma paix ça non chérie on est là c'est bien moi si on chérie on est là et on a son quota ya ma paix ça non chérie Rita ma paix ça non on est là moi si on Maman Mado Spaghetti, na Anouane, Makamou. Chabuco Segate, Bams, Obaïla, Tonton Cinéma, Yachaki, allez la Choco,
pays sans nom. Ali Mokizaza, le président JC Darcy, Yvan Commercial. Maman, pardon, s'il vous plaît. Oh merde. Nani? Usa nani? Abi tata ye mwasi asika saka. Ah. Ino telisarite mwe mama. Mao. Nana tinde mama. Ko yona tero tiki mokongo na wana Oh, leto mokongo wana te boni. Mama malembe mama. Malembe mama. Mama. Oh, ya tiki bana. Boye na mwasi andenge nini? Mama ndo monini. Nana tinde ndo monini. Oza kilelo, oza kishasa, oza kimi. Kilelo esenga nde boyi. Yo ina ndoka pa ko chawo makelele mama. Yo, misiki nyoko sala yo. Oyo ale boye ko ya moto ya jiji wana temene. Mama, ngala japonais, ngala mutadila mba, ngala mutala pièce. Ngala koka ba japonais, la charge ya mokili. Ya tiki bana ba baby o. Mosusa kombini zapo. Oyo Japon. Non, mon âme. Oh, et ça. Action. Ezaye. Yete ya kufa. Ambulance. Moni ezaye. Yo abi moni ezaye. Ndio kufa. Action. Ambulance. Moni ezaye. Yete. Aboma papa ezaye. Yete. Nabi yete ambulance. Aboma papa ezaye. Nabi yete ambulance. Pas bien kufa. Action. Aboma papa ezaye. Nabi yete ambulance. Moni ngera ngina ya, iso kwa etsa na hotel ya. Mama yo yisa kama ona ndio ya. Na ebisaki onimaka nyonso to omona na ndako na bana na ngai kosala nini? Beta kama Nana. Kana yo papa. Okanyima lobolobi anati. Abeta yango parako. Namona lokola na moni tentana. Mao oza biloko na. Kana papa kupa mukola kaka beta ka. Na bana ko fanjali wa papa. Oya ko mitika. Na hivi sio kwa mitika. Kama sepa na ngai. Mama zala na. Wana ko ba. Na kana ko fanja papa oya ko mitika na hivi sio. Mawa. Pero kwa wana ko jalo pa mo. Constapito. Il a qu'à donner des informations. Monsieur, respecte-toi. Yonde, respecte-toi. Respecte-toi. Ce qu'on est impoli, je m'en fous. Niveau na yote. Sia. Niveau na yote. Yonde, mon niveau na yote. Moi, je travaille. Hein? Tu travailles où? Je travaille, moi. J'ai travaillé dans mon bout depuis 56. Quand? Tu es Kawari 74, tu es un roi de témoin. Qui t'a fait embaumer? Au service de mon bout, qui t'a fait embaumer? Kawari, c'est un service national. Bala souka na bino. CPC. Qui t'avait embaumer? Qui t'avait embauché? Je m'en fous. Papa Kofi. Nende mutanga kuye ngai mwa botillage kusuma balampe kusuma biloko ba botillage quoi yango natalisaki yaya balobi te eza problème te aza na maison oyo akotya ngai mpona banda koteka yango mpe tosoli na ye mpe yaya mpasi bisenga mpe kitoko yango naotala na bite atalisaki na bite mwasi nanga oblige fo azala bien talaka aza na zemi fo azala kaka bien so natie courage te. Tu n'as pas étudié, tu n'as rien fait. Tu dois te battre pour comment tu peux moi silence. Parce que là, beaucoup de beauté aux autres potables. Et à longtemps, moi, dans Obima, les pompes, c'est plus. Kobota, moi, c'est pas comme avant. Au zombie couche, au soukoli, au longoli, au sangier, en Perse. Ils ont jeté, le lait, le tout ça là. Alors, je
sais pas. Est-ce qu'on va confier chaque seconde un petit commerce autour de tu vas t'en sortir. Dans ça, d'abord, moi, ça va encourager, elle a grand courageux. Quel est le jour pour matin, il y a mon mobile. La manière pour ça, là, pour la moussa, là, il y a froid. Quand il y a un peu de charge dans la main, il y a refoutu la personne, il y a un peu de tirage, il y a aucun moussa, là, il y a papa. Et papa va venir pour faire le petit gars là. Il y a un moment donné, il y a un caca. Il courage, il y a mon mobile. C'est pourquoi la seule forme à faire des caras. Oui, bah, moi, je ne suis pas dans ton d'abord, regarde, il a ses lunettes pendant qu'on se regarde. On y va tous montrer déjà que Mais si j'envoie loin dans ma nette, ça c'est pas les enfants, ça va être il faut le prendre, ils sont là. Problème. Là, c'est peut-être trop dur, mais sois tolérant. Bon, d'accord. Je vais te confier un travail. Oui, donc ça, là, tu oses quelque chose comme ça. Pour t'occuper là, même le jour où il y a voilà, je ne sais pas. Sinon, comme ça, là, même, il faut qu'on t'appelle la carte comme ça, là. Il ne faut pas que l'ennemi va Japon, non, tu peux t'habiller, mais tu comme ça, la peau. Et à la fin du compte, à la fin du mois, moi je te paie. Et là, on va les bosser au pénal. Et si on a le pénal, il faut remercier. Merci pénal. Dans le salaire, il y a un pestima. Il y a un teka. Qu'elle a décevoir avec lui. Quand on a un bilamba, il y a ces amis qu'on a copté. Mais ils ont copté au président de la bilamba. Pourquoi teka va aller faire quoi? Quand celui qui va rester, celui qui n'a pas. Si c'est pas ça, ils savent. Ils ont comme c'est le village. C'est là qu'on a des souvenirs. Pour moi, on a un japonais, on a un mutabilamba. Il y a un message dans la propre dans la vie. Maman, on a du jus à l'air. Elle a qui ça m'a propre. La cause, on a un piaka. Personne n'a un propre. Moi, il y a des sacs. D'abord, l'eau. Et là, le 24 avril, mon papa Wemba, ou à Koufati. Il y a mon moni et tous les gars qui sont pour le ministère. Il y a mon petit qui a na la base à Weston. Il y a des mamans aussi dans les chaînes de ma casa. Grand chauffeur à mon coach. Le monde a la sa place. Si tu n'as pas de camarade, on a des choses belles, Malou sont forts de Baboyer, on va manger, Baya comme on a mis dans la tête là, Baya voilà mon abadou que tous ça, fait des films à Tagati là. Ça là c'est dans le monde. Je construis. Il y a quelque chose dans le monde. C'est l'université là, il fait ça cap na cap. On a dit le pas pas si nous là, on est l'université. Joli, ça tu vois, il y a beaucoup de l'université. C'est la fois ça fait ça cap. Et on ça va la
Ok, nazongeli bino pour la couper Sabino numéro à notre star na kombo ya Landry Sokoka. D'abord nalingi kana présenter ba mes condoléances na musicien na biso star na biso ya monene na mboka ya Congo Koffi Olomide. Sois fort. En tout cas mes condoléances na ngai yangoyo na famille mobimba o ya musicien na biso Koffi. Mama mi azaki mama ya mama ya biso nyonso, que son âme repose en paix ici kazali. Donc courage kaka na famille mobimba parce que nayebi ki eza pasi ko bungisa. Donc maman la kati ya libota. Numéro ya notre star na kombo ya Landry Sokoka. Numéro na ye ezali Landry Sokoka, numéro na ye ezali 00243 code ya Congo 89 96 42 038. Maman Bijou d'or na bandeli 00243 code ya Congo 89 96 42 038. Numéro à notre star yangoyo. Notre star asala bagage. Notre star azala studio. Notre star azala makambo ebele. Na mutu nyoso za posa basa ela yo bagage. Ko hésiter te Landry Sokoka zawana. Donc so za bezo basa ela yo nzembu. Notre Landry Sokoka azawana akosa ela yo nzembu. Ozala jamais de sika mama Bijou don denga lo baka po azana studio. Vous avez besoin de libanga, contactez notre star numéro na pesami numéro na koko mama awa. Bomoni nenga osam sa na ya théâtre kitoko. Bomona nenga sala misa na ya musique malamu asala azala album ba petite à 6-7 azala asali siko titre na ya musique azala na studio ezali ya kilelo donc ya teaka esko sukoli ba makambo ebele donc vraiment azali mutu akobwa kila ba fleur aza vedette ya kotia misu ya kotia maboko parce que azosala ka lokumu ya bana ya Congo. Donc producteur oza besoin de produire Landry Sokoka numéro na ye yangwana aza besoin na bino pour produire ye aza besoin de manager aza besoin vraiment ya ba soutien na biso to soutenir notre Landry Sokoka parce que ça musala na ye malamu. Donc na suki si bongo nazo pesa ka mbote na babone na nga tout Mama Bijou don na compte abino vraiment na care bo continuer ko soutenir musala ya Mama Bijou. Donc nazo pesa mbote na famille na nga nyonso famille mosi Bijou mosi alinga abino mingi na pesi mbote na ba ma copine na esika bozali na moni Mama Meje na Quadrate na moni Mama la biso Viviane wana grande sœur propre na Fraîchenne. Namoni lisusu Mama Jolie na Belgique, namoni Mama Maggie na Belgique, namoni Bijou la Blanche na Congo. Donc namoni batu nyonso to basutena nga toke na groupe na nga moko ya WhatsApp quoi. Oh les amis de Bidor TV, namoni ba dans la carte qui gagne, namoni ba Joël, namoni ba Mama Carrie, namoni ba Papa Joujou, namoni ba Papa Serge, namoni ba Iguette, bino tout. Boza la carte ya groupe pour apporter bino vraiment na care bo continuer ko soutenir Mama Bijou bozala jamais déçu. Donc bozala wana toujours na Bidor TV quand mingi te nazo l'excellent lisusu vedette mususu ya journée à lelo parce que a ande na Bidor TV nde makambo lunga promotion luka Bidor TV numéro na ngepesa miwana na kosela promotion ka ndenge oyo okolinga. Donc
avant nakende na tieli bino nanu Kesha bota la musique à Kesha nde que j'avais ta musique na kitoko parce que ya zalaka wana toujours Kesha yeyo. Bye, à la prochaine. Hello la famille, moi c'est l'artiste Kesha Big Wolf. Je veux moi chaque samedi dans l'émission Bastar chez Maman Bijou d'Or, la patronne. Moi c'est à Pembe. L'émission à Bisso, il y a Bafé Chéri, il y a Bastar. Oui, il y a un fort dans Congo là. L'émission Bastar. Merci, c'est votre artiste Kesha Big Wolf. Salara, moi c'est à Pembe. Maman Bijou d'Or, on est la bébé, on est la bébé.